Nana problème na moi na biso de distance. Mais on se pose la question pourquoi à chaque apparition il y a papa naïe. Pour à chaque apparition il y a maman si. Muto bato belé bazali ko finga na ba commentaire à ko demeurer à ko tika la mwana musala. Nous on a accepté cela depuis longtemps si vous ne savez pas. Si tous ces noms là, ngai sala nga bien makasi. Il faut zala mwana musala na vie po yeba. Valeur petit na ya mbongo. Mama wa taifa ejika. Mais bino boleki mwana musala. Comment se fait que soki mwana musala wana salika geste moko pa et pesa ki pelekesi. Ezala ezalaka nini? Et puis j'ai l'impression que bato ebele bazalaka na souci po ba beta kombo na bango, faut ba beta kombo na bango lorsque mon pa auto mama si basali événement nde bato wana babimaka ba ye po ba yebi que na kati événement wana kombo na bango ko betama. Cela veut dire que personnellement bino moko bwana makambo te. Mama wa taifa ejika. Zembo ya lidor liboso ya mama si ezali zembo. Ezali ko faire partie na art. Pena balo yembo oyo quadraman songambeli légende na biso yemba. C'est normal. La kisabino la différence entre elle et vous. À quoi ça vous concerne? À quoi vous salez lango polémique? À quoi vous loba? À koti kala kaka omoni et un certain moment à okokate parce que bazo tinda kaye. Tala ndenge bazo loba non mama tinda tinda kaye zate. Yemogo penza la kisibino ke après auto koyemba zembo tel. Mama wa taifa ejika. Que toi qui me regardes, que toi qui critiques Mama Si, tu ne peux pas même dans un rêve au kokangote parce que côté wana nde puissance nde pouvoir ya Mama Si. Yo muto landanga, yo muto critiquer ye, yo muto humilier ye, côté qualité wana au kokangote parce que za qualité moko boye ezala na bato belete. Ah oui. Mama wa taifa ejika TV. Bonjour mes étoiles, bonjour tout le monde, bonjour Bakofi Fil na Bakofiette, bonjour Bagola na Bagoloise, bonjour Bagriffe na ba Tugresse, bonjour Batunyoso Balandanga, baza connecté na Jika TV News, Balanda biso matin, midi, soir, bazala kawana po bazela news nini kokota na Jika, po bazala connecté, po balanda yango, na pesibino bambote ebele. Merci beaucoup, bienvenue à l'émission na biso tolobela nyonso tokobomba elo côté, elongo na Jika, la mère des nations, la mama hein, dada wa taifa zwanga kandengo kolinga so zwanga na position ya leki esala bien ozwanga na position ya yaya esala bien ozwanga na position ya mama esala bien ozwanga na position ya tata mwasi esala bien de yo moko nde no yenda za bwa koza leki nanga akoza mwana nga mais nasuka na nyonso swati dada wa taifa leki ya taifa au compagnie Angonyoso et Kosala bien kitoko makasi. Merci beaucoup mingi na Fabrice Mandena sima caméra. Bande kolelo ezali le 29 novembre 2024. Cela veut dire que ezali le lundi tozali kopesa au revoir na mois na année 2024. La famille, merci beaucoup mes étoiles de Jika. Merci beaucoup na binonyo so bokota ki ya sika na Jika TV News. Bo salinga na zala mama ba étoile na continue toujours ko zala mama ba étoile. Bo sepela kana banalise nanga, bo sepela kana lolenge tozali. Musala na biso tozo sala po tozo trophée te, mais musala na biso tozo sala pour te faire changer yo ndeko o concert ou confrère to sala rano musala moko o changer pe ozala ndenge mususu. Merci beaucoup. Alors tokota, je ne comprends pas à chaque fois tokoti mbamo na sujet na biso to bandi pe mission na biso. Merci beaucoup na Fabrice Mandena sima caméra et le même mobile oyo to bandi ne ane mobimba tozali ko kende ko clôturer na ye. Merci beaucoup. Pandeko na comprendre raté à chaque fois soki Koffi Olomide a sali to mama si ba sali apparition na bango na média ton internet. Ezala kaka quelques têtes bayaka na boule ya ko étouffer actualité oyo mopao azanango. Ezala nini, ezala planifier, ezala préparer quelque part. Et bit na bango ezala keno komba Koffi ebeta mate. To misala o Koffi auti ko sala esali mate. Et puis to mona keno batuana bazala ba proche. Nana problème na moi na biso de distance. Mais on se pose la question pourquoi à chaque apparition il y a papa naïe. Pour à chaque
apparition ya mamasi. Muto batebele bazali ko finga na ba commentaire ako demeurer ako tika la mwana musala. Nous on a accepté cela depuis longtemps si vous ne savez pas. Si tous ces noms là, ngai sala nga bien makasi. Il faut zala mwana musala na vie po yeba valeur petina ya mbongo. Il faut zala mwana musala na vie po yeba ko bosser pour survivre. Na zamba etondi banyama ebele soko yobe olukate yonde ba olia yo. Alors netinga jika n'accepta déjà kombo wana pe na sima yango na tia caché ya koloba j'accepte et j'affirme kombo ya mwana musala. Cela veut dire que non yende ngaza wana aza profiteuse. C'est elle qui travaille, c'est elle qui fait. Même si bofingi yelelo bofingi yelo bibo balusi, même peu importe façon bokolobela, ces mots-là ne me durera rien. Ezali mots ya honneur, ezali mots ils ont mérité couronnement, ezali mots ils ont mérité ba couronner ye. Vous savez combien de femmes na minition de na l'émission boye. Ba okoka même ko sokola ba règle na bangote, je m'excuse pour na terme, peut-être pour na bato ba kolanda biso. Mais bazwa kababilo ko wana ba pesa ngo ba domestique. Bana misala ba sukole la bango. Et cette femme-là le fait avec amour. Yo zali ko sala peut-être pour na humiliation, ozali ko sala pour na faiblesse, ozali ko sala pour oza goigoyo yebi musala te, mais moi si wana aye. Parce que but na ye zali asala akende ko nourrir famille na ye, aboya sala kindumba, aboya yiba, aboyi na molongo ya basho bazali ba insensé, basho bazali salité azala na kati andimi asala yango. Soki muto musala yete batu na ndako bakolia te, même bana bakolia te, esengeli basala koma nani babenga basala commande. Tana zolo baboye batebele bayebi. Mais ce qui yo lelo ozwaka plaisir ya ko traiter moninga na yo mwasi to ko traiter ndeko na yo mwana musala, c'est honteux pour toi. Je te rappelle que mwana musala est injurté. Comme gars, je suis travailleur chez Jika, travailleuse chez Jika. Je suis travailleuse chez Edeboté. Ah oui, j'accepte et j'affirme. Peu importe le nombre de questions qu'on peut me poser, peu importe le nombre d'appels que je peux recevoir, peu importe le dérangement, je suis travailleuse. Je dois accepter et me plier. Botreta kaye mwana musala, bofinga kaye domestique. Mais moi je me pose la question, quelqu'un qui n'a pas d'importance, quelqu'un oyo mutu oyo aza vraiment natinate, mutu penza aza vraiment elo côté. Lorsque mutu wana zali ko sala eloko na ye, nga mutu na na valeur. Est-ce que nako kipe eloko na ye? Eh man, est-ce que nako kipe eloko na ye? Nako kipe eloko na ye te biso moto yebi. Otali penza que no mutu wana complexe nde sale oleki na lelo chilobi. Mais otali ke mutu wana osala provocation mo boy. Olobi te je n'ai pas le temps. Mais bino boleki mwana musala. Comment se fait que soki mwana musala wana salika geste moko pa epesa kipelekesi? Ezala kanini? Et puis, j'ai l'impression que Batebele Bazalaka na souci, faut ba beta kombo na bango, faut ba beta kombo na bango. Lorsque mon père auto mamasi basali événement, nde batouana ba bimaka, ba ye, pour ba yebi que na kati événement wana kombo na bango ko betama. Cela veut dire que personnellement binomo ko wana makambute. Lelo penza naza na onction penza parce que moi mali les obetanga. Bien lelo zamba pesinga pe manala muki nazana makasi. Alors nana makasi ko rappeler bato balanda biso. Alors yo muto landanga o sepela na mamasi, o sepela na mopa o partager émission e komela ba oyo. E komela bango chango na statut, chango na Facebook, chango na page. Ya yo muto linga Koffi Olomide.
Parce que bango ba yoka ba comprendre pourquoi muto to finga mwana musala. Mais un certain moment to micha na place na biso ya haut niveau. Un certain moment to micha na place na biso ya batu ya haute classe. Un certain moment to kipa ba domestique te parce que ba domestique to ko kipe bango te. Mais j'ai l'impression que Mama Si azandenge moko na Denise Nyakero, notre première dame. Mama Si andenge moko na Mama Olive Lembe Kabila. J'ai compris que Mama Si andenge moko na basio bakenda sango parce que eza les seuls basio wana soki babimi basali événement bato wana balanda bango. Eza impression on Hollanda dona yebite soki yo pe na commentaire ozala ndenge monanga. J'ai l'impression que Mama Si azangisaka bato ebele kimia, bato ebele balala raté, bato ebele bape marate. Visage kaka ya Mama Si ezangisaka bato ebele kimia. Yango mona keno apparition ya Mama Si, peu importe d'aller bon, peu importe d'aller yaya. Nayebisaka bino esengeli bosala la différence entre vie privée et musala. Esengeli bosala entre différence na yo même yo ndengo zawana yaya. Il faut yeba la différence entre vie privée na yo na musala yaya. Awa ndenge na fandi boye naza jika. Naza jika o nazo sala ezali ko concerner jika. Vie privée na ngeza mususu. Zembo ya Lidor, liboso ya Mama Si, ezali nzembo. Ezali ko faire partie na art. Pena balo yembo oyo, Quadraman Songambeli, légende na biso yemba. C'est normal. La kisabino la différence entre elle et vous. À quoi ça vous concerne? À quoi vous salez lango polémique? À quoi vous loba? À kotika la kaka omoni? Et un certain moment, à okokate parce que bazo tinda kaye. Tala ndenge bazo loba. Non, mama tinda kaye zate. Ye mogo penza la kisabino ki. Après, otoko yemba zembo tel. Naba 26 albums ya mopa mokonzi 400 et quelques chansons ya Koffi Olomide Alidor ezali ko fait partie nango eza pe na succès eza pe na ba vie ebele donc yo pona matalana na yo pona comparaison na yo pona complexe na yo pona kozanga maloba na yo ekozangisa jamais ardor ezala effacé na répertoire. Il y a des chants marqués à Koffi Olomide, jamais. De la même manière, Mama Si, et Kozanga jamais marqué dans la chanson signée à Koffi Olomide, jamais. D'autant que ça la polémique, il y a modèle et na modèle. Polémique on ça est-ce que ça na soubasima. Il s'agit des côtés professionnels de Mama Si. Qualité indétournable. Na ebité son alobi bien. Qualité incroyable. Que toi qui me regardes, que toi qui critiques Mama Si, tu ne peux pas même dans un rêve au Kokangote parce que côté wana nde puissance, nde pouvoir ya Mama Si. Yo muto landanga, yo muto critiquer, yo muto humilier, côté qualité wana au Kokangote parce que ça qualité moro boye ezala na bato belete. Ah oui. Et tant oiseau prononcer en assurance moko boye quoi. Abi ici c'est mon travail. Et au tali mo pa on a sima baluki alobi, oui la patronne. Oui la patronne. Donc bozelaka ceux qui Koffi Olomide abimi, bozelaka, ceux qui Mama Si abimi, bobandi ko créer moi d'actualité, bobandi ko créer moi babiloko, oye ko amener moi polémique sur internet pour na ko étouffer actualité ya Koffi Olomide. Koukoule ya mbembe ebimi, zembo petit somme, 1 million et quelques. Vous avez créé quelque actualité pour étouffer en simbité. Zembo yango moko lobi non, stoppez d'abord parce que actualité nanga eza likolo. Actualité modèle nanga naza tala. Zembo ane lobi ke na minicho ngana na mbanda te mbanda nanga zaka aspirine.
Nzembo wana lobby eza na mandaté. Na minute lo yembo wana modèle zobeta même yo muta côté kuna zoyoka même ye muta côté kususu kuna azoyoka mutu nyonso azoyoka azo comprendre tala tango chant ebeta ka uza koyoka ozaka na besoin ko loba teke ngana zaka fanatique ya mutu boité mutu nyonso koyoka pe a comprendre ngo. Ah oui. Boza obligé te. So bomi bengaka. So ki bosala ande nini. Que non nenga bimi bobi so peto bimate. Vous devez créer quelque chose. Que les gens parlent de vous. Comme vous ne voulez pas les passer et attraper bino. Lokola bo se débarrasser na passé. Botika ke passé wane la tarabinote. J'ai l'impression que bino nde bolingi passé. Etika binote. Parce que quand moi je tourne le dos, je ne regarde pas derrière. Je peux regarder derrière si j'ai laissé mes enfants. Je peux regarder derrière si je n'ai pas mangé. Mais si j'avance dans la vie, je ne peux pas regarder derrière. Mais j'ai l'impression que bato belé o tozolo bana munoko nato o tozana ngo sur le terrain zelo comme sous. À chaque apparition ya Koffi Olomide, moi na biso didi fois bimaka kaka. Pourquoi? Est-ce que bimana ye? Okoya ko comprendre que ba faux profil ko kita. Na chaque place bazo tia capture na ye pona koya ko humilier mamasi, pona koya ko finga mamasi. Na place nyoso bazali ko tia wana bokoya ko mona ke bazo ya ko kita pona ko finga mamasi na ba commentaire. Ezala ka préparer ou comment? À quoi nyonso mwana na biso alobaka et concerne Kamamasi? To mona anniversaire ya Malolo awa. 20 ans. Papa, maman, ba publier. Si véritable amour. Bana nyonso na bozomona na baza bana légende. Bana nyonso na bozomona wana. Ba pena droit lelo. Ba créer ba compte TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Balobi non, maintenant on doit utiliser le nom de notre papa. Et ça na droit na bango. Ceux qui koutou ba lekizela bazo utiliser droit ba kombo ya papa na bango bongo bango moko. Mais pourquoi ba sala angote? Pourquoi ba sala angote? Mais papa nous a rappelé qu'anniversaire ya mwana na ko kisi 20 ans a publié ngo. Mais si keke aza mannequin non? Aza mannequin. Aza na France. Moi na mon côté à mon pao à part Miss Univers. La grande dame Minou ndazana awa na Congo pona ba faire na yebandakala. Akendaka kwenda vutuka. Mais pourquoi basaleli ki weshite babakisi kibana starté? Parce que de l'autre côté, ba maman na bango peut-être ba permettre bango biloko wanate. Longonya na mama tout kwa yebi ko pesa mwana na éducation. Longonya na mama tout kwa yebi ko pesa la différence entre oyo zalelo na kozala tata na yo, na bozalisani ya tata na yo. Longonya na mama tout kwa azali cliquer ba valeur na biso africain na mitu longona na mama tu oya yebi keno esengeli mwana nanga a respecter ba obaleki parce que bo sala ngo nanko na ko sala yango nde bo permettre ka batu ba ko finga mamasi tala bo finga mwasi wana na soni soki botali yepe bien parce que mwasi wana en réalité azang sabino pungi nga na sina sima na lobela bino ba étoile nanga na sina sima na lobela bino ba fana mamasi nga na sina sima kombo wana bo bengela ngo mamasi ya mwana musala nga na ndima yango banda tango de la même manière na pesa Reine Esther de la même manière na ndima mwana musala na tongo makasi na accepta yango nanko parce que na kenda ko vérifier
nakenda kotala nakenda kosala ba recherche nanga so balobi mutu mwana msala est-ce que eza injure eza kombo a lokumu parce que dans la vie il faut chercher kana kimona msala na yo wana nde sika ko esi Goliath engambe mobali lokwa Koffi Olomide mbinga ko bana na mutuchi na makolo mobali o chilelo basi misusu ba revaka ye na bandoto mais mama si ako ici boya lisusu kofinga ye chiza comme wana bolobaka ngo lisusu te boloba ngo lisusu te parce que vous avez compris c'est elle la reine, c'est elle qui dirige, c'est elle qui commande. Boya koloba ngo lisusu te et c'est comment d'aller passer. Koffi a rappelé à Kibino que 38 ans d'existence il y a quartier latin, 38 ans ata mokolo mokote bazanga kobeta lisolo ya quartier latin na minoko na bango. Oyebi pourquoi? Parce que yebi ba stratégie à kosala po zanga na monoko na yote, po zanga na monoko na yete, po zala na miniature na yo, na miniature na ye, na miniature na nga ayebi. Yango asali ke na 38 wana azala toujours en actualité. Mais ce que yo polingi o maintenir ki yo, tu dois créer. Tu dois créer. Ce qui yo polingo créer le komo bien, tu dois créer. Pour que le lendemain, si tout bateau va le bakeno tozo sala ba parcours ya sika. Tozo changer ba démarche ya sika, tozo linga biloko akala ezala lisusu. En tout cas, na ba démarche bongo nga na sepela nango parce que na vie soko moni keno et loko salara yo pas solingi o changer yango na olingata li solo nango te. Mais ezala moi parce que mona ke tozolo ba bongo na en réalité eza bongo te. Na zo exemple ya mongando oyo ntela mongando ya suka ya bamingando. Moi so alala alamuka alala na kati ya ndoto azolota bazo muguye na rêve a surtout ki amoni ke ezalaki ndoto ezalaki réalité te. Siko lobi te lokwa na lota ki yango na ndoto na lingi na komisa yango réalité. Nga esengeli na beta ka masolo. Esala yo neni yo esala kondeni ofanji boye peut-être wana mwa likangu na yo ezala za mwa shege ezala za ndenge nini aza mobali mais ozobeta lisolo que musicien te la bimananga esala bino ne boyoka somo te. Eh tala nayebi te papa na ngai koko na nga na benga ka ekalanga wambui que son âme repose en paix. Une grand-mère pas comme les autres. À la place de maman, c'est elle qui m'a donné l'éducation. Et grâce à mon papa, regarde, les seules richesses qu'on peut laisser à nos enfants, je dis et je répète chaque jour, c'est l'éducation. C'est tout. C'est tout. Bosala ngonde nini yaya, ozo ganga pe ozo vimbisa mapeka. Musicien aita yo atumba yo. Mena kati ya rêve. Oyebi keza solo te, pe ozo lobelango. Feza la lokola bakingandi. Skozo ba peke mobalo ngana zana ye. Oza sûr que mobalo wana za mobali penza. Il y a Romemona Souka. Et à mon bal à Fanja l'obité, ça c'est ma femme de vie. Oh, à l'obité, ça c'est la mère de mes enfants, aux assure. Et wow, aux assure. Un homme qui se respecte, un homme avec grand H. Bon, mon talent mon pas protéger ma massi. Au talent mon pas l'obara.
atoza multimilliardaire pembe na mwasi na yete botala nde mobali un véritable homme protège sa femme mais ayebi ke mwasi na asalaka parce que mobali akopekisa jamais mwasi na asala mais mobali akoprotege nde mwasi na ye mobali nde akobomba lobi non o aza reine bapusa na pembeni na ye te voilà un homme maintenant siko esala yo ndenge nini ntango ofanda kolobi nga nde naza boye star ayitanga star atumbanga mais en réalité biso nyonso toyebi keno eza dans les rêves tout ça ezalaka ndenge nini bozalaka poussé bacontacte yo moi 100 €, moi 200 €, bima piétiner moi actualité à la vie basalaki et ça n'est là et là la te pour mon pas waza leader rendez-vous samedi à ne pas manquer biso tout na chaîne asika ya mon pas mokonzi bien connecté live yandoule tozo monango à live biso tout samedi toza connecté et là la te na minicho ya lobi samedi bokende ko luke loko parce que Kofi azalaka na konquirate boke luke loko boke loko obo sala po bo actualité samedi e koko bo mangote parce que actualité samedi e mimba biso semaine wana mobimba to zalaka nango yo olobelango oyebi pourquoi olobelango parce que vous respirez avec le nom de Kofi Olomide vous dormez avec le nom de Kofi Olomide ça c'est la pire vérité ah oui hein vous savez bien que so bo sali 2 jours 3 jours botangi komba Kofi Olomide c'est impossible c'est tout mamasi impossible. Ce qu'on a su qui ça. Et ça la bino ndenge nini. Et ça la bino ndenge nini peza. Oye peno lobi nga pena ba itanga ba tumbanga. Ba kalinganga. Tamsuna kuanga. Dendon. Ba pesinga kastel na biminanga. Na yeli susu ba ite ba tumbi. Ce que place ozolinga o construit vie na yo ya sika. O construit vie na yo. On retrouve ta moutoumon boy. Les femmes des médias, les anciens danseuses aujourd'hui, bah youtubeurs, bah anciens mongando, les loba comme bah youtubeurs, bah tiktokers, essayez de changer votre opinion. Parce que la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Vous pouvez faire tout pour que vous arrêtez bah âge nabino. Ça, je vous dis la vérité. Mais sachez bien que vous pouvez arrêter bah âge nabino. Mais beaucoup arrêter ba bilongi na binote, beaucoup arrêter ba histoire na binote. Ah oui, beaucoup arrêter ba histoire na binote. Parce que histoire est quoi trapa kabiso toujours, peu importe autre chose sala. Bon nuna. Bon comme ba koko, bon monangote. Nandenga ba jeter, nandenga ba blague te bon nuna, bon comme ba koko, bon comme penza ba mpaka. Alors na ba délire na bino na ba bêtise na bino, bon épargner comme ba mama sinaka na kati. Là, c'est la reine mère. Moi, je l'appelle la déesse. Pourquoi? Mobile naya meme la kaina dimension la déesse. Ça, je vous dis la vérité. On a observation nanga. Vis-à-vis mobile, ndenga mobile naya meme la kamamasi. Ezana lolenge ya déesse. Même reine, pakinane bongote déesse, je dis. Quelque chose qui est sacré. Que muto aza empire à cause simba ngote. Il faut muto aza pire sacré nde fois simba. C'est difficile que n'importe qui s'approche de Mamassi et à Simba Mamassi atana loboko boy. Même des musiciens maîtrisent ça très bien. Alors imaginez ce que moi si baro me mêler na niveau bongo na mobalo aza légende loko la Kofi Olomide. Yo tu sais qu'on continue à commenter moi na musala. Je suis désolé, merci beaucoup Mandé. On se retrouve prochainement, bye bye.